Patata moi Sintilulu. Eh ben c'est Bien, ndeko balandi mbote na bino banso bozwili baku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo. Tozali awa na Madinga le 4 mai 2022 epai wapi biso banso to yebi histoire ya lingoma na biso tokoyaka pona ko kumisa kozongisa matondo epai ya mama tata mwasi tokobengaka Ntilulu na ndenge ezali histoire ya lingoma na biso lelo ya solo ndenge kosalemaka après le 27 avril mama présidente générale ya Afki mama Rose Lukisimba elongo na papa représentant légal premier suppléant pe directeur ya école biblique papa Wumba Mbundu Diambu nde toyaki awa mpo ete ya solo tokokisa mokano yango nde tokotala biso banso na bilili lolenge kani maso makoleka nde tokutani lisusu na sima ya maso.
Musonga temo wa muti Afrika Yego toto tuzorana Ifanyi tame go tuto mahindula Wakumu isu watu bana sadisi Musonga temo wa muti Afrika Yego toto tuzorana Solana, Solana, Solana Fundo isso se ulungana Solana 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 Ewa fumo isso wetu mwena Solana 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 Silwa fumo isso se ulungana Solana 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 Silwa fumo isso wetu mwena Nzambe basepela donc toposa na te kopesa mukumba na tata mwasi.
munkumbwase yo mwana ye tata mwanda velela tata nzambi fumu yusu tata mwanda papa nkulutu papa kisolukele lukelo papa fumu ambanza papa de lunga na kiangani papa fumu nlongo papa de ngenda kuntima yinga ye papa simuke mbangu kiangani betu tubatu belno banzambi tata lutulemvukula kadivanza masumu twena mama mulu marika wanga nzita nenge kimpovela kietu tuizi de vatari tata nketo tata nsilulu mama nsilulu utu yandala betu tubatu benlo banzambi tuizi de mulomba mena yetu nsatu kwa benu batatu banlongo vantasi nge tata nkento pase nzungu bena yetu kuchantangu luva mulutukondolo benu kibene lutusani na vukuzulu nkembu vantoto luvuva mukansi na teye lumbu kiki luvuva mulukondolo vakate betu lutu yindula kadimenga mabantu mayidikidi kala zinga vana meso makumukuma kisodila ntuadisi ngeye ntani ngeye nsadi ngeke mpovela kietu tuizi di mutula zitu kitu kubenu batatu banlongo ntatu telemene kitwadi ya ba 26 tuka ba katolike tuka ba mazisien munwani sadibundu denge tata mwanda velela mvuma kumatatu munabolo kuna katanga mama mulu marika wanga nzita ni mvuma kumatatu yenana mumbanzi Yerusalemi pasi enzungu yekwama kasi watambudila tata nketu mama nsilulu le 6 juin mbwanga nyambanza lwa ikatu kwa munkamba na te kuna tadi lukatu kidiko tadi luluweke kuna ndimba nkenge kato kuna ndimba nkenge na teye kukumadinga ngeyevo mama tango ifone si kuiza mama mwilo mona vonkatu kuize kukaditona mumvita ngeyevo nkatu tango maifweni mama mwilo alomba nlemvu ngeye tata nketu wayiza muna lumbukina mambo matatu mavanga mama manene kama teka kalako telemene vovele men munwa malunga ngeyevo nzako ningizi tala mutake mbange vo mbuta zama ye banzambe kabakalanga bayako kasi batatu kakabakalanga nzama manzambe pe kakalanga ko mvita zena yetu tuka mona 21 teye unu kikiluvuva mukalwanako utu yandala tuyekule zitu vamako moko mpasi za tata simoni kimbango mpasi za mama mwilo mpasi ya masemeto bamvuala bele ye bivua mubizizi pasi za papa simo kimbango kiangana teye unu kikimusaka na nokena lunga nisa ntsilu mbandu yimbando ya nsilulu bosi wana nkumbu yangeye kakwenene mbandu ya ntanuko moni samango ya masivi pasi njele kaminu kana teye lumbu kikinzaka zeko vamunge twenena kadi twabanza vomanza ya ikinga madizulu lunga nisa nsilulu zenu kadi muzulu ditu kadi tunga mene kwa betu vavantoto tuvingela ngadio nsenzi letu asiamina kana tembu yena kufika yetu nzo tsonge kutovu iko yokato lene muso ntsoniko ye mumenga ye mundungini nga ye mfumu Yesu nkubilwa yindu lambanza Yerusalemi tombu nga makande zindinga tsidulu zena mubetu vo konsukanda mu makanda manzadi lembulo tombu kamu Yerusalemi musambila ntinu yave nkwa minkangu mvula tsambuka lini noka mukanda dina bazola nga Yerusalemi yambola batomanitu banzila muzi hopitale mubuloko muna zinzo muna mintanda batele mbalu babutu kedebena yemi kabena mukata zebuta luba yindula lende sambo byantete bilutidi tuka sambo kyantete kyanzole ye kyantatu makondolo mubetu benluzei sielu keno mama pasere Rosa lukisimba makiese kayandi kibene keo benu luntula dimbu musala salukeno vafulu kenge mama mwilo marika wanga nzitani kanele vontatu miena kasika tone ye wonga ko kadikena vakoko kwendo kakilenza zoko noko mutuko ye basanga vuvu mubenu batatu banlongo bafuanene boso mongo sioni ulembo lo niko kakasusikila ngatangu ikaimani miongo myete zungidila Yerusalemi ye benu pelete zungidila batu benu bwabu etangu ikaimani kadi mvuala ludimbu kukaina sikila vafuadia balunungu ko balunungu kabidi lambo la moko mao mumalembo lo songa pfumu bika wavanga mambote kwa bambote ye kubene ntimi ya songa kansi bavenga manga munzila zao zatekama pfumu sika kubakatu la vake mosi yemvangi myamambi yenge yakala kwa Israeli tsambu tulombele bika zisala pasima momena yetu ntsatu tubakila mumvutu nzaya vuvama muna nkumbwa seyo mwana pevya nlongo amen.
ba photographe azali photographe azali poto salaka soki tokoti tango ya kobima oyo baza na pose ya photo nde bakangi ye. Bon, awa kaka ndenge tokotaka na kinlongo ya papa kuna makambo mibale kaka soki mama aza kobongama te kinlongo na ma ya nkamba un point meme opende ndenge moko. Toza kubanda kokota toleka nanu boye bongo tila kuna. Photo. Tela mabakanga photo. Okay. Mwa tata mwana pe tata Mulimo Santu basenge mwa histoire pona nini toyaka wana Madinga. Histoire ya le 6 juin. Le 6 juin ezalaki lundi na 1921. Alors maintenant papa Simo Kimbangu kobanda le 4. Le 4 juin abimaki na Nkamba. Alobaki ete tokei mwa pembeni po ete tobondela. Nde babimaki na Nkamba samedi ti dimanche nde bakomaki na Tadi.
le 5 juin kuna nde tata Simoke Mbangu alakisaki bango fanfare ya likolo. Alors mama Mbonga esengwa monaki kuna mama Mbonga Thérèse donc amona kete malamu na kende nanga soki na longe te bisengwana na komona ngote. Et puis makambo esalamaka na le 6 juin ba betaki bango makasi. Passe wana ezwaki eti le 20 août atikaki biso na kuna na Mbanzangungu. Mena papa Simoke Mbangu akamataki mama Mwilu na tongo ya lendi wana le 6 juin ayiko tika bango na tadi na papa Kisolokele, papa de Lunga na papa de Ngienda ayiko tika bango na tadi kuna. Mena tango azonge batala kaka papa Kisolokele yeyo alobi Kisolokele pona nino landa kangai kobosa na temo koluba kokanganga yoko tika late yope kokangama ana place wana nde papa Kisolokele vraiment azwaka bonne note ke mokolo bakokanga tata soki nga na kozala place wana te na zo échec. Alors nde mama Mulu atikali na tadi bafandi na tadi 3 jours na kati ya lidusu oyo bakende kuna na kansi bayebi kuna na kati na lidusu 3 jours na bana mibale papa Kisolokele azungaka. Alors sima ya 3 jours wana bakiti na Ndimbankenge. Na Ndimbankenge tuyebite mikoloboni basaraki. Akendaki kofanda place oyo Abraham azalaki kofanda. Parce que Abraham perme na yezalaki na Ndimbankenge. Bo place wana mama Mulu akende kofanda. Alungwa kuna ti ayina place moko babenga kakenge tadi dia Nkenge libanga wana Salomo Bimbezali. Bafanda ki place wana balungwa ti baza kuleka libanga ya Mungwa. Baleki na libanga ya Mungwa nde baiko kumawa. Libanga ya Mungwa wana histoire wana tokoyeba ngo après. Na Bible soki botangi bokomona nani wana kumaki libanga ya Mungwa. Donc place oyo wana. Abraham azalaki kofanda na Ndimbankenge. Ferme na ye na bibwele na ye. Alors place wana mama Mulu kende kofanda. Place wana tango retraite bandi nde retraite ba mama zaleko sala retraite na Ndimbankenge kaka na place oyo Abraham afandaki kaka na place mama Mulu afandaki nde place wana bilembo ezali. Nde mama Mulu ayake kokuma wana madinga. Awa na madinga famille yambaki ye chef de famille kombo na ye tata Lungezi. Alors tata Lungezi azalaki na sœur na yende kone ya mwasi kombo na ye mama Tondadio. Mama Tondadio pazalaki na bana me mwana na ye moko ya mwasi kombo na ye mama Ntsodi. Mena mama Mwilu tango akumya wa bayambi ye. Alo bakendeki na bilanga na mama Mwilu, mama Tondadio, mama Ntsodi. Tango bakumi na bilanga mama Mwilu bande komona ba menace parce que azalaki zemi lekilaki mikolo ya kobota. Aza komona ba menace mama Tondadio lobete yo Ntsodi bozonga na mbuka na mama na yo Mwilu. Parce que naza komona malamu te biso tuikalira musala. Nde mama Mwilu bayaki na mama Ntsodi awa na madinga. Mena tango baza koya mwana na libumu aza koyebisa mamete mama tango nange koke naza koya. Mama lobi tika biloko wana. Toza na periode moko ya mabe. Tata no yazali awa te. Donc toza kopanza na lobi te tango ekoki poete na ya. Lukula mwana insiste kaka mama Mwilu asenga ki bolimbisi limbisa ngai. Tango sisi kosenga bolimbisi mwana botami. Atelemi minu ya kokoka na munoko alobi mame naza kozonga nanga. Alopona nino za kozonga. Pasa ndenge boyo moni singai mikolo ya kobotele kaki ozonga ndenge nitite na yeko sala témoignage. Bayaya nanga misato oyo bangonde banzambe. Alors banzambe bazalaka minete. Mama nzambe pe azalaka te. Soki na fandi histoire baby naza kozonga. Ai mama Mwilu asenga kipe bolimbisi mwana pe lale na ye. Tango ba mama Tondadio ba uti na zamba ba tata Lungezi bazalaki na mbuka likambo esala ya monene ndengwana mwana kufi tiba yiko kunda ye kaka awa. Yebete na 21 mendenge nini place yiko monana donc eza miracle de Tanzambe. Papa de Ngenda kunti matango tiki musala ya leta abi abandeke kutambula na bambuka ya nzinga. Bakuma kya na madinga. Tango kumi na madinga ayiko yebisa leke na yete leke na ngai na yiko zwa yo pesa ngai maboko tulinge totambola na bambuka nzinga awa pesa ngai maboko donc batambola ki me bamona ki na mulimo
ti batambola ki sima kotambola nde ayiko zungisa ye awa lobiete ya leke na ngai tika awa soki tango ke tata ko yako zwa yo awa bokokutana na tata nde ezalaki na 1963 oyi papa dengenda kunti masala ki ba tourner bisika nyonso ba site historique ezali alobete soki tango ko ke tata ko ya ko zwa yo. Alors maintenant tata yake tango nini na 2003 tolungwa ki na Nkamba mama Ntsona na mama Mbuta oya tiki biso bango nde bayela ki nzela motuka ti awa na Madinga me biso ko banda papa Mukunza Bule papa Zako na makolo ko banda Nkamba ti awa na makolo tango to yaki awa fete monene zalaki awa donc to yawa makamu nyonso sili histoire pesa meli papa dengenda lobakete après 40 ans na ko yako tambola lisusu bisika oyo 1963 2003 et pesi 40 ans nde tozalaki awa donc tango tozawa papa bisika nyonso totambola kingande mutu azalaki kotanga mukande ya Nzambe ifo papa yebisana nonga makambo nini elekilaki awa alenda luki passage biblique na tangi makambo oyo wana alisima ya kutanga mukanda basali ba témoignage na bango to yake kukuta mama Ntsodi mwana ya mama Koko ya mama Tondadio abotaka mwana na ye ya mobali tokuta ki awa parmi bana na ye tokuta ki mwana moko ya mobali kombo na tata Manzwangane ndako yo wana esika tata babi ye pe ndoyi na ye tata Manzwangane eza ndoyi na yo no ndoyi na ye tata wana alors tata Manzwangane tokuta ki ye to sala ki interview vraiment aloba ki makambo ya yebaka na tango na tata Bobe mutu asala ki interview donc vraiment tokuta ki ye awa famille ya mama Tondadio famille yo bayambaki tata mama Muyilo nde tata wana tata babi genome wana tata na ye na kanise nebite soki boko yeba tata biolo boyebaka ye mwana na ye alors nde mbuka oyo papa lobaki makambo makase kozalawa papa pasteur oyo azalaki nzinga papa nani beau-frère ya Citra papa Simo Kempoye yende abeti saki ba brique awa mbele ndako etelemaki toyebite nini epesaki retard alors nde papa monete awe ezali site moko ya makasi bato baza kuute bisika na bisika bakoya bisika oyo nde apese mukumba na mama Mwilo ko banda ne passé me makambo elekeli makasi azali kobunda makambo ya makasi ko banda Nkamba tina Lutendele donc kala mingi te bokomona makambo nini kozala awa yango tozali koyebisa bandeko na biso ya nzinga awa vraiment tolamuka papa dengenda konti malobekete bosala ke basoki bokebete bakobamba meno mabanga parce que histoire man monene ndenge botango bakolobete tolingi to mona famille ya mama ya tata Longezi na mama Tondadio na mama Ntsodi na ba mama nani mikemekeza kokota Merci papa journaliste. Ya solo ndengo lobi bolandi na bilili ngi ezeye sengo mingi. Pamba te molulu na biso le 27 avril biso peto mataka koya kotika fleur pona kosala alliance na tata Mwasi Ntilulu. Lokola mosala ezaki makasi makambo ebele nde yango lelo nde to ekotikela e fleur. Ndenge moko landi ba mabondelele kikati nisiko. Masengele kikati nisiko en tout cas tozali lesengo. Ilike ezali pe mvula noksi biso tosili kozwa biso mapamboli ba mamoye esengo nde yango wana tozana esengo makasi po toyaka kolela epai na bango nde balobeli na biso. Merci. Libeto baba mafola mapapa mbenze kya motekeno kana tabakini kwa papa mbenza kana tabakini kwa papa mbenza tola kaluko lele libeto baba makola mapapa mbenze kya
Como nangai mama Filomena Madia na uti na Kabinda Angola yango ana na kati Angola baponinga pona ya kutia frela na mzolea mama Nselolo. En tout cas ezali nde banda pasi ya mama mwitu yoki d'histoire na kubuta mama Nselolo yango na to sepeli mingi na makamute kokutao mbali mibale kokum hawa liboso mutatinda kinga papa Mbenza sikoli ya susu na ilelo tukana sepele tata papa Mbenza la tinda kinga na yakite meleto sala ki makambo wanto ko lobangote mbali boso nanga ko ya wana hawo na sepele po na yibakite na tawo na kumi soko na kukumona sika mama Nselolo azali pambete banda 1955 na kota Ngomba ya kubumba manana baba na kupesa biso d'histoire ya mama Nselolo lelo ne komona ke mona mesa ntoka na sepile makasi. Merci beaucoup. Kombo tata mwana appelle mon centre biso ba mama ya afki toye awa natina kombo nanga mama tuba zenzo nazaki nakomi présidente ya Nkamba esengo nanga ezali donc esengo eza donc eleki ndelo po toye na epa ya mama Ntilulu esika abotamaka toti siko na mozole ya mama Ntilulu biso ba mama ya Afriki ya mokili mobimba tozali ya mbana na yaka déjà papesa mba liboso te biso ba kimbangiste totambolaka partout esika ba signe ezali photo comme esika na to mona photo mona makamu nini elekaka na mokolo wana. Mbote papa journaliste esengo nanga ezali makasi pamba te lelo inane koki banda toyaka na 2021 après fête le 27 avril koya kotala tata mwasi awa esiko tozali papa journaliste nde tobalukaka awa tosalaka accident mais lokola toyaki kotala tata na biso tata mwasi aboyaki bana nanga tika na batela bango alongola kibiso na monoko ngando esika pito sito kufaki ala musa kibiso abate biso peto kokisi sumbula mobimba to yeli susu tolobi to kolemba te atambule beti biso to ya kotala tata na biso mama na biso molobeli na biso epa ya tata Simoki Mbangu yango moni esengo leki pamba te nini ya malamu to sali me na bolingo na ye abateli biso to komiti mokolo moye yango to ekokumisa yoka esengo eza na kati ya mboka mobimba oyo to kumise anokiseli biso mbula ya mapamboli yango esengo eleki ya koloba eza mingi te tata journaliste. Merci beaucoup.
Mbote mama tomoni ba mama ebele a pesa so kombo na yo nini boye ko sala kati. Mbote papa journaliste comme nanga mama Kiseta, mama révérende. To ye awa to kamba na ba veuve, malgenga na za veuve te. Mais to tamsaka misala ya kolona na kobokola ya papa Mfuma Mbanza. Yango wana alobaki to ye ato longola ngo ba moko eza wana ezangi bato bakolongola ngo. Ndete yaki ko bana kolongola ngo banda le na tongo to yaki lobi. Importance ya lieu historique sika ya tata mwasi tali penza importance na ngo. Bo eza site historique salema awa na ndenge mama mulu aya ko jwa refuge na ye awa donc aboma maka awa babatela ka ye awa après envahissement à cité sainte de ba kolomboka oza kana mama moko bomba ka ye abatela ka ye na ndenge azalaki koluka mapaya ba kolon to ba mindele na sima ya kokima papa Simon Kembango nde a partir erona azaka na mukumba mwana bota maka awa mama Tsilulu abota ma awa akundama awa nzo tenezali awa nde tokokotika esika na pamba te pa tata mwasi na biso toyaka ko rendre honneur mausolée zali awa papa pe azana posta sala makama kitoko pe ya minene na mboka ngo pamba te azali reconnaissant na acte mama na salaka. Est-ce que liaison familiale zali entre maman muna mama owana mbomba ka to na mboka o azaka na liaison moko te awutaka nkamba akei ndimbankenge akimi aye ko bomba awa po bazale ko lande pe ko funda ye nde mama na ko na ko la kay ma batela kaye mais les familiales zalaki nangote bazana ko bazale ko ba protestant potisi o abaki mangiste kaka na ba yende mama o ya bateli biso awa mama o ya mbibiso kaka ye ezamboka ba protestant. Merci papa. Kemoto
Selemi Bizeno babotwa lingila mikungami ya nkembo.